asifunge ndombe wakembela menga mambe matatu matenguka asifunge ndombe wakembela lukulu menga mambe matatu matenguka asifunge ndombe wakembela menga mambe matatu matenguka asifunge ndombe wakembela lukulu menga mambe matatu matenguka asifunge ndombe wakembela menga mambe matatu matenguka asifunge ndombe wakembela mono nyangenda yakibana nituye mwarabe mono nyangenda yakibana nituye mwarabe tata wanzayisa okuzabele kwendako musidija kanda unyaleko tata wanzayisa okuzabele kwendako musidija kanda unyaleko mono nyangenda yakibana nituye mwarabe mono nyangenda yakibana nituye mwarabe tata wanzayisa okuzolele kwendako usidija kanda unyaleko tata wanzayisa okuzolele kwendako usidija kanda unyaleko mono nyangenda yakibana nituye mwarabe mono nyangenda yakibana nituye
se yo mwana munantangu ina sedieto tata jangena kuntima iva bakabaka la akisida kansi sinsuke musika monika munantangu ina bakidi akisida wele fuka mampasika lomba votata unjamulila yani vo vutuka unafula obalusalia kisida vana kanafuka mana ifwala byakalagana emaluma dilwala kwa diaka eko ululu ampasi idadi na beto mulumu kya unu kena kya luyindulu abeto mukanda ndo beto ululu idina tata dimbu kitu zikugana muna lumbu kina wabaka kisida idimbu kiki wamona baza kugana ebatu ko baza kugana dimbu kyokyo ili forume bafata vere blanc ituku da vere blanc iva bada tu ina tata mulumu kya unu tuisi divantadi siako talenza tale mavanga manza matavanga ma mzaka ineleka sikilako tata bulu tasaso muna mbele tavondwa muna mbele neye tata simu biso banso toyebi yango ke bakoko na biso bamemaki ngambo epai ya nkolo tata Nzambe abwakisaki biso nakala po yawe ayokela biso kotumba banyama mais satisfaction ezalaki kotonda te na motema na yawe ndenge totanga kana Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16 Nzambe amoni malamu ye moko oyo azali na bonzambe na ye abongana na place ya ebwele ye aya komema ngambo donc nkolo Yesu abimaki lukula anathème yende wa yambo bazokisaki po tokoka kolimbisana kasi mokonzi mosala lukula silisaki te ye mokonzi Yesu alakaki naza kozonga epai na tata po mosungi mosusu aya mosungi mosusu na mokonzi Yesu Kristo na makambo mingi basalaka bango mibale mokonzi Yesu Kristo na Saint-Esprit basalaka de manière diadique yango moni ete mokonzi Yesu na libatisi na ye na nsima molimo mosantu amemiye na bisobe akende komekama epai ya nkali ya mpemba ya solo tate de lunga na amoni pasi pe mingi melukula basalaka elongo utakala yende mokonzi Yesu Kristo akendeki kosenga lelo papa de ngenda na place oyo yepe baluki makila na ye masolo mazalaki ya matata ye moko tata Simo Kimbangu ayaki koyebisa na papa de ngenda ke yo mwana na ngai chemise wane etunda kina makila
na pasi oyo ezalaki na mokolo mwango. Atako tolobi ete ekomi esengo baninga pasi oyo eza na mokili ba occasion ya boye la poto mona bolamu teotere a zero mais malamu akende kuna Yikaga yika aqui maloba nzambe na biso apesi biso o kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo. Amen.
wewe timonika muntu mupasa inga nza mokwenda sukiyena matwe timona betu akimba uwila mokwanda kamuni tuzetuko kamubana betuko kamubaketu betuko kamupangi zetuko inga mabalombe nikono mungu kumanje tilomba tata mazei nitukomisa kubangira bo museye mwane tata mwanda amen. Batata ya mama twenda Kambose. Pema sesa. Tosepela na biso pe tozali na nzambe ya solo. Ilume. Mokili bazali koignore ntina ya lelo. Bazali kokutana, bazali komona maye bazomona. Kaka tosepela. Tosepela ezangi biso. Biso na tonalingo. Tosepela likambo ya papa Siboki Ndambo.
bidi kulandanga nyeti kwa muswa kwambeni babanza Wiza ya lenda wakufikayo akusalira Kanisa wa makini kombo nanga mama Kapenga Bamonyo Rose nazali présidente ya IJK ya commune ya Kasavubu. Annonce ya leka ya fête na biso ya ba jeune ya le 4 août 2023 donc lelo pesa maki na ba paroisse nyonso po ete tokosala carnaval na ba mouvement nyonso ba jeune nyonso ya commune yango moni tolekaki na carnaval elongo na ba mukanga nzambe na biso na ba mbuta nyonso babi bango nyonso baza ba jeune yango nde moni toleki na kati ya carnaval tosali o basengaki biso po ete bayoka lokito papa aza na posa lokito avant ba jeune bamatankamba Yerusalemi le 4 août yango nde omoni lokito oyo kobanda fliki MSSK lingomba biso nyonso ba mouvement nyonso ba chorale nyonso esangani bomoko biso nyonso ba jeune toleki pona lukumu atata simoki mbonke yangani na tina bilenge nyonso ya commune ya Kasavubu tolala pongite biso Solgan eza gare centrale parlement international telema bilenge ya Kasavubu ese telema kala Kasavubu ese telema ba mouvement nyonso ezokende nkamba ezobima premier donc bongo ensemble ba jeune siko ya ba mouvement nyonso wana tozali komata nkamba Yerusalemi tosengi jeune nyonso akende nkamba yekende komiyokela ye moko na matoi na ye maloba ya papa Mulimu Santo papa Simoki Monkianyo oya bombeli biso bana e bilenge na mukolo oya le 4 août 2023 donc elenge moko tatikala de contribution na biso bikateli makamu nyonso mutu nyonso azwaki faire part enveloppe bikateli ndenge na ndenge baya kotikela biso pamba te tokende kosepesa tata Mulimu Santo yeso asepeli biso tokozwa mapamboli komona nga papa Madame Makis Ekula nazali premier vice président ya IJK Kasavubu esengo na ngezali ekeno milu na biso le 4 août pona bomati nkamba Yerusalemi ya sika ebelemi nde lelo programme epesamaki pona biso ba jeune na ville province ya Kinshasa na ba paroisse carnaval esalema po ete papa Molimo Santo amona déjà lokito na musika nde yango wana donc to bomoni lelo tozana esengo makasi paroisse mobimba ya Kasavubu nde to salaki marche pona ko talisa tata mokonzi abulike no biso na IJK Kasavubu awa makambo nyonso eza nango déjà prêt pona komata nkamba to ya kosepesa ye awa message na opesa na ba jeune ya Kasavubu eza kaka kino tozala na bolingo tomata pe ebele mingi na nkamba ndenge totamboli na carnaval ezala kaka esuka awa te tomata tokende osala carnaval oyo pe na nkamba papa mona kino bana ya Kasavubu pe baye mingi na nkamba Yerusalemi mpona le 4 août. Kombo na nga mama Vuvu Betena ngai nazali deuxième vice présidente na IJK Kasavubu. En tout cas esengo eza ya koleka pamba te likambo yango tozelaki yango ntango molai mikolo yango déjà ebelemi tata mokonzi abule akozalaka na besoin mingi ba jeune tomataka pamba te soki totali na lingomba na biso nyonso toza ba jeune tokoti na ba mouvement donc biso nyonso esengeli fete ya ba jeune ezalaka vraiment ya kotonda na Yerusalemi nde na kosenga na ba jeune nyonso ya paroisse na biso mutu nyonso amipesa mpona komata na Yerusalemi mpona tosepelisa tata Molimo Santo soki ya sepeli esengo wana nde retour epai na biso ekozala lipamboli nde mwa message ezalaki mpona kopesa na ba jeune yango wana. Ngai kombo na ngai papa catéchiste Faustin Ndongala nazali conseiller na kati ya IJK Kasavubu
papa journaliste nakanisi omoni lelo toza le 30 dimanche nde lelo ezalaki mobange na carnaval tosali coup d'envoi le 4 août kolakisa na bajeune na mokili mobimba ete Kasavubu ezali en marche yango moni oyo moko moni na misu bajeune ndenge badefile mpona kopesa deja aval na 4 août ya mingi ezali te tolobi kaka bajeune tomata ebele po ete papa aza na posa na biso na nkamba Yelusalemi $10 ya misala tobosana te cadeau individuel tobosana te le 4 août oye wana nde ezalaki flash ya Kasavubu 4 août avec maman présidente Kapinga Rose oyo atelemisi bendela ya Kasavubu tokobanga eloko te